Oui, mbote na biso bandeko, toza na problème moko awa, papa na biso, o bozomona na photo wana, atie pe na ba numéro na ya téléphone, mwana wana bozomona na photo yende mwana aza na problème. En fait, histoire eza vite fait, que mwana babotola bango bana 4, batia bango na famille d'accueil. Et bana wana 4 babotola bango, moko aza wana aza na 5 ans. Famille d'accueil wana ekoma ko violer mwana e utaki na ba dur ya mwana ye moko alobi ke ba sala ka makambo na sexe na ye. Donc famille d'accueil wana ekoma ko violer mwana, ba violaka mwana mwana tango alobi pa ba parents tango ba yoki yango ba ke sala ba examen effectivement ezalaki vrai. Ba ke ko funda na la police aboyi kozwa plainte na bango vu que famille d'accueil ezalaki ba mindele bango baza batu mwindu ba boyi kozwa ba plainte na bango. Papa azo senga na bino bandeko bo edeye azotuna asala nini parce que la police eboyi kozwa plainte sikoyo ye asala nini en tant que parent atika mwana kaka bongo nde babanda ko violer etinda ya komi bongo to asala nini bo pesa ye idée et en plus de ça alobi pe que bana wana misusu batikali misatu wana na ya mibali bana kati soko landeli bien problème pe kozala po ya 5 ans alobi est-ce que misusu wana pe baza na problème te donc esenga lisusu ba examen pona bana wana batala soki bana pe baza ya kobeba mais oya mwasi wana ya 5 ans de ye alobi na ye a s'exprimer que ba violaka ye donc mwana abeba déjà mwana ya 5 ans ake na la police eboyi kozwa plainte na ye baboyi papa wana apporter plainte yango wana azotsenga na bino bandeko oyo boyebi un peu loi ba oyo baza na ba idée bopesa ye idée asala nini bandeko na ngai à vous les claviers merci.